biso tolobaka ntango nyonso na lisese ya bakoko ntango ozomemisa mboloko nzoko fotalaka mesure makolo na ye makolo ya mboloko eza mike ozomemisa mboloko nzoko fotalaka mesure ya makolo na ye ayaya 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 oyokanga malamu ezali ngai mfumu ziana mokonzi na binu mokonzi batusaka ye mokonzi bapesaka ye lukumu biso nde tochange sens ya kimfumu na télévision oyo koboya yango vraiment ana malédiction za chingulu mpona moke alekaka mokolo na bapantalon kasi na mataba te esalanga mpasi ya ndeko na biso alosanjo ntango nyonso na télévision kofinga bamikolo pompo oyo batungulilaka bana babengaka yango biberon de fwenge mais amikitisa lokola nsima na biso bato ezalaka na misu te kasi emonaka lidusu ya wese malamu amikitisa ndenge mona papa na biso vide loin. Très heureuse d'être avec vous par le biais de Pelo Pro Télévision. Bonjour à vous tous qui nous suivez en ce net moment à travers Royaume des Stars, balobi émission Nabino et Ambila Bino ka ba star et salara ke bozala ba ya bino boye ba nini bazo sala ba uta wapi hein ya bino ka Bénédicte Nabino ye na sala bino ka msala. Chaque jour je suis là avec vos stars, avec vos comédiens au ba sexara bino ba longola bino ba stress et surtout na moment ya ba confinement au va nanda ku au c'est comme moi bien et pour na lelo vraiment na plateau na biso vraiment ya Royaume des Stars tout ça na moko ya ba comédien moko ya ba mfumu moko ya sekisara biso moko ya tambola ye nani mabinga kaye Fumuziana vraiment eza yende to koza vraiment temps ya ko solola ya ko beta li solo vraiment muke tozo kende na ye po boye ba ye nani ya uta wapi pe na minute ya komi wapi. Bonjour Fumuziana. Oui, bonjour maman nangai. Maman journaliste. Bonne santé. Ouais, t'as la rappel, vous êtes Pelo Pro TV. Vraiment santé c'est bon. Santé n'angola nzambe zango bon. Malgré le confinement, coronavirus bon. Santé zango calme. Yo coronavirus c'est bangi sauté. Bon, no banga nzambe no banga corona te. Po ba maladie okute bomaka du chaque jour ko le ka corona zali. Mais to surtout qu'il ka corona. Malaria chaque jour bomaka batu. Tiber chaque jour bomaka batu. Si tu as tout qui corona, tu as bangi sangate, ngana za mwana bakoko. Lumba zali, tangawisi zali. Iyo ebigane zala. Vraiment merci. Alobi azani mwana bakoko banga ni coronavirus te. Lilo vraiment Fumuziana to yambi opoto beta no lisolo na yo, to yeba Fumuziana obimela wapi. Ziana nano eza kombo na yo. Oui, Ziana eza kombo na ngai. Eza kombo ya babatiza ngai. Signo na ngai ende tolobaka signo. De ba signo mangai Fumuziana. Donc comme on a Rodrigue, mingi ba te ba surtout ki ba oh azana comme bela mikeboye comme on a la Rodrigue dit oui dit Luziti sa Rodrigue parce que tout nanga pesa nga kombo wana muta pesa nga kombo wana papa di ngenda mwana ya papa simoki mbam mweke na mwana bakoko vraiment merci to sepe na présentation na yo Fumuziana et moko Rodrigue ça dit vraiment ba bien mais pour l'instant tout ça ce qu'on a posé ça oui bisa biso na Fumuziana obanda wapi pokoma oyo za lelo par-ci par-là na koya kutwa to mo ndenge bazo benga yo gentillesse anyama et obanda ki wapi moi parcours na yo et ça la bien na ba fan nyo s'appelle Pro. Merci mingi balandinyo sur Pelo Pro TV ndeto yebisa bino mission na bino bolanda ka baptiste na bino yango oyo sekisa bino oye fongola rabino makambo ba artiste émission na bino nde yango vraiment ngai parcours artistique na ngai Fumuziana ne bani mwa musika boko kamwa me kamsa bino te ngai na botama comédien nazaki mbangiste tata na ngai azalaka encadré technique ya jeteki biela na kimbangiste ba kimbangiste ba yebi po ba kimbangiste ba partout o pe balanda ka Pelo Pro TV bazolanda na 1982 ngala botama na 1981. Quand on a commis en 1982, na âge une année, 2 ans, on a sanité, 2 ans. La pièce historique à Kimbangi, c'est aussi un gabana Mickey. Il y a un bébé, pour y a un personnage, il y a papa Diangenda, papa Dialungana. Papa Langeta, il y a un encadré technique, il y a GTK. Abandé qu'on utilise un Fumuziana, le col accessoire, le col personnage, il y a papa Diangenda. Donc, il y a un théâtre depuis 1982. Il y a un Kimbangiste. Il y a un art. Na 1990 wana kaka nazaka mwana mkelenge na yeko sala groupe na ngai bifioti ya bana mike na sali groupe na ngai théâtre na 1990 to kumba melaki pena kitoko vraiment groupe wana koma ki pena timulai tant to yeko koma
na 2001 nde Lisboy ya Mundweri eye kopanzana Mundweri nzamba ya mulimo na ye sika kenda eye kopanzana Lisboy ya Mundweri Kikedi baye kolongwa na ba metro yangwe na ba gratana ba motongiro ba poilu baza mo ebele baye kolongwa 16 personnes baye ko sala groupe na bango fait dévorant donc basali fait dévorant wana 2001 wana ngana zalaki pa ya papa na biso Masumu de Brende président Masumu ozali président ba comédie nyonso ya Congo mobimba wana zalaka pa na ye ba Kikedi ba metro tema baye ba kike Fumuziana za artiste a résisaka nde bayaka kozwa ngai na komina bango elongo et wana fait dévorant to kumbela pe fait dévorant malamu lokola Kikedi na metro yebi kaka Kikedi alula la metro pa lula la batambule malamu te bakabwanaka metro ke sala groupe na ye Kikedi pa ye ko sala groupe na ye obomona kalelo e koma rénover Kikedi ezalaka Lisboy rénover Kikedi biso de biso oh tata et wana za mercenaire na groupe Kikedi otiengo Lisboy rénover Kikedi pourquoi na clan Lisboy ozate ezali clan moko ya ba Mundweri ya bakisita ya besobe omoteke ba menacer yo tia yango ekoma rénover Kikedi ndenge koma lelo groupe rénover Kikedi ozo comprendre donc ina tawana nde parcours nangeza ki marque wana tina ba 2009 ngamo na ko sala groupe na ngai les combattants d'Afrique de Fumuziana o ezati lelo mais zaka les combattants nazali pe président ya regroupement des artistes et comédiens kimbangistes moi ba comédiens kimbangistes nyonso o ba jouera libanda na ba groupe libanda on a joué pas Masumu na joué pas président Kikedi pas président de Besse et pas président Balio Sombo pas Muyombe gauche ba comédiens wana nyonso na sangisa bango na sala regroupement des artistes et comédiens kimbangistes raki ngai ndi nazala ko la président général na bango ti lelo nazokumbela nazana ngana omona ngana banzonzingi ofonga président Masumu nazali ofongola na Forik nazali ofongola pa Gilele bourgeois nazali donc naza mercenaire moko boye nazala ka phare de likolo ya mapata na vanda mundo soza na posa na ngai na rôle eza makasi o bato ba ko jouer te et sengi Fumuziana na ko intervenir yango mona ngana ba YouTube na kota trop tina ba groupe na lekaka ezateke na benga bana ba téléphone. Merci beaucoup Anatoki parcours ya yemoko Fumuziana et ça vraiment esengo bino nyonso boyebi place ni nyawuta mais Fumuziana obite biso na parcours na yo bongo parcours na yo scolaire eza ndenge nini ti obandaki musala na yo ya théâtre est-ce que bandai ko déranger yo te na classe na yango? Oui, merci mingi mama pour la question tuni ngai biso ba Fumuziana ba papa na biso bazalaka ba infirmier ngai Kikedi aza totangi na classe moko zoro babele totangi chigimoko ya obe chigimoko azake bidel na biso wana humanité na ite se mandombe capitaine sa chiki mais avant ba chiki tato tanga ba chiki nazala be fournisseur na ye poye azala prêtre bandakala azala na pâtisserie ne ya ba gâteau ngala oza ba gâteau na car na oketeka la zando ayebi era na kombikala wana otanga chiki mais na na car na ngai ma famille ba famille so ba Kongo ebi kaka et sombo ma kombi moko boye sérieux wana nazo gérer na oza na pâtisserie na oketa ngai na salaka commercial ton komika na 5e tata nanga ba ko kanga ya kotaka prison pas infirmier makambo ebima na hôpital mutakufaka père ake prison donc père ake prison natali mutasunga ba classe ye wana ngala za l'aîné de la famille na kotanga classe na sunga mama na bana et c'est na ko kotangisa isalanga passe na kendaka na cycle court pour vision na ngeza na continuer ba université na kendanga na cycle court na mécanique auto. Vous comprenez? Talaka moi na 5e humanité mais na débordé na kenanga na cycle kuna mécanique auto pour école les alaki ya master camarade ya papa na ngai na ke kotanga na ngakuna ti lelo po ebikaka moi car moi mayele na ko kolisa na ngai ba telier na ngai na ba cours d'histoire na ngai na makambo na ngai ya théâtre ti lelo bo mona ka Fumuziana ba telier ba formation. Vous comprenez? Donc parcours na ngande yango wana. Vraiment merci mais Fumuziana quelque part oui c'est qui biso tango fungoli c'est qui na groupe na ya liboso ezaki na kombo ya fioti et bon elo ni sali que longola na kombo wana o memango directement na kombo bimseli biso merci mingi bi fioti bala 15 sikoyo etole bala mike no tele koponga to kola bato ba kola ngai bino sani na kola otosu bala 15 te to longo yango bi fioti et comme les combattants d'Afrique na pesa les combattants d'Afrique pona nini tala ningi na lati naza africain je suis africain. Je suis le descendant des rois Nzingankuvu. Naza africain. Pour valoriser l'Afrique, le postolo yindo na biso. Yango na pesa groupe na kombo les combattants d'Afrique tilelo. Et da groupe pamba l'État est bingai.
nazali na arrêté ministère na ngai nakenda bena na ordre ti par l'état nazali ministère arrêté ministère na ngai po naza festivalier na voyage ga moke inongo moke chela moke wapi naza bena artiste ya balabala te charlatate avec ordre vous comprenez et donc on appelle ça combo na sens wana na mona que tozokola combo faut changer Fumuzana na kati ya famille nani ata chef coutumier na famille na biso bon merci mingi pona question tuni ngai na ki mama na biso ezama chombe noko ba mama azana manyanga ngaza mkongwa tata ngaza ngole azana banza Congo na famille mama na ngai noko na ngai azali chef coutumier mais ngaso na lata boye na lata te bon noko za chef coutumier te je suis le descendant de Rwanzinga Nkuvu donc nazo pesa mbala moko présence ya culture africain présence ya kinkulu na biso bokoko na biso pona za koko ya Rwanzinga Nkuvu biso luvila na biso ezali fumwa ntinde nzinga donc nde na lata boye na pouvoir ya kimama na pouvoir ya kitata mais na za chef coutumier te na valorisaka nde ba chef coutumier na culture Congo donc bokoko na biso nde ya ngai na valorisaka pota baninga mingi bakipaka coutume te babunga na bako doctrine mais ngai babanga ki coutume kindokele ki trop te coutume eza kindoki te c'est biso na différence wana kindoki na coutume ponde to mono boye coutume eza kindoki te eza na mususu aza na code ya famille batikele code ya famille code ya wana eza mbongo na bango bokoko na bango ya famille na bango eza na bamusu na mboka na bango soka beli bana nzete mo bakena goloba liloba maladi na famille esili ene bamususu oh bakufeli bake place moko eza bokoko na biso eza ki bankoko na biso batikile so famille na famille eza kana eloko na bango ozo comprendre de na marque wana eza kindoki te ya koliaka batu ya kobomaka batu non baninga ni bakoma ko tipote mo na ndenge ya mabe yango to mona ka lelo ba chef coutumier bakoma benga bo bandoki otela boyo ndoki non ndoki te so boboyi coutume et bon pour ani bosaka mariage coutumier pour ani bosenga makazo on se comprend babi recours à l'authenticité to bosa bokoko na biso te fumusiane ya zoloba mona bakoko artiste traditionnel naza artiste comédien artiste mo ka valorisaka bokoko trop on se comprend de wana eza ba vérité artiste traditionnel na biso to ki foma ndenge opesela ka makambo na kati ya Pelo Pro télévision merci mille pour la question tuninga na 5 giga na minute oyo bana poto monde entier bolanda site na biso de lingami na YouTube bozolanda ngo Pelo Pro TV ngabenga bongo Pelo Pro télévision o bolelango mingi ozo kopwa na minute oyo ndeko na uti China ye to mundela uti China ye to uti Europe uti Italie na ngai mfumuziana na uti mboka na ye oyamba nani oyamba mututi na otina bino nyonso na boke na inerbe batala bino nanu so boza atante oyamba ngai pona ili solution maladi équipé te oyo zo déranger bino ponga na moi Congo bololo na ngai na moi sinda na ngai moi kitidi timbala ngai mais muta poto yo moko bakokima asuka na kuna basale tester siko to comment comprendre bokoko tout le monde est commis au Congo bololo et na mele kitidi timba bobosa ni aspirine bobosa ni novaligine pas bien recours à l'authenticité na esidité bon matango mba. Vraiment merci, comprenez vraiment l'ambiance sur le plateau. Ah, on dit na kati Pelo Pro télévision carabo vraiment tout seka babi ko sekeza kisi ma classe contre vieillesse, ça veut dire so en poso donaté sekaka neti lelo tozana fumuzia na to seka na biso poto na problème à montuté et tout tikalaka na kati bokoko fumuziana biloko nyonso lati ko banda na montuti na makolo simbi na maboko oko pesa biso ba kombo nango ba signification ba chaîne non comprendre ouais. Merci mingi bande kozula na ngai na Pelo Pro TV télévision na bino efongola bino babongo etalisa rabino maye oye bomba mana nkuku ebima na poisa vous comprenez oyo ezali kani oyo eza bato so babenga ngo mvoila lulendo miso babenga ngo nkau ça dépend ya tribu neti biso chez nous les bakongo pas bakongo poto balingala to tika complexe français pour langue na biso te ba mindele basala bosi bango moko mine pola donc oyo eza nkau oyo ezalaka nkawa lulendo eza kawa pouvoir so omoni moto asimbi eloko oyo eza eloko moko ebombaka bokoko bankau oyo ozomona yango moni esalanga mpasi mingi bayebaka tomoni jeune asimbi nkau badesina bikeko moto ayebi nkau wana akolanda yango neti bata misu mine bata mitema mabe akolanda yango yeba na nkau wana osimbi eloko nini eza na kati okenda ndako boye pan opike crise okufi ekomi noko ndoki
ono kwa le ya yo nini eza nakati oyo ngai bon oyo ngo eza nakati ezaka art 3 art comme eza nakati voilà solo ka arme de ya solo vraiment art ka ba comédie eza wa ozo comprendre vous na loba vérité ko toi nakati appelle au pro télévision nini eza nakati en cas ou bon nakati en cas oyo eza pene na loko mabete eza pene esprit te oui ba chef coutumier ba kabila nga biloko c'est bien na wanga na te mais oyo ngai ezaka pona ko lakisa kaka image ya culture na biso africain ya bokoko na biso po mondela salaki ke côté babi keko zo mono ba deso yo ezande biso bakoko batiki yango ba kipavida banjinga nkuvu ozoko po ba fumugi mbangu nde ba biloko zo mona oyo eza musese oyo zo mona oyo musese o msobe ngoli ntala musese oyo zo mona soki ba pesi mutu kibokonzi akomi chef coutumier pona ko yeba kaza chef coutumier nde basimbisaka ye musese oyo yango nde moto bako protéger chef coutumier tango azo chango boyo e coutumier na fiere tani nga chaka loboko ne azo bengana milimo nyonso ya mabe o tu engeli ya tentation ba bengana yango neloko oyo neti bantu kono so bakimbangisi ndoko monaka valuke beton fuma donc azo bengana milimo mabe ndenge mona ba chef coutumier azo sentir eloko yango tina musese oyo ezali elembo abiki bokonzi moto ne soka ziki bokonzi ba pesa kaye musese ba pesa kaye kaou ba pesa kaye ekoti oyo koti ya pouvoir bozo mona ngo ndenge vandi ezana ba mayaka oyo ba mama kala bayebi ba mayaka ona lati po babala yo baye boza museka na tango akala bande ko lata ba mayaka oyo na ba zege bozo mona ba mayaka oyo yango pe na lati na kingo na ngayawa ba mayaka ngo yango na ba zege yango ne ba oyeba yo ko za museka na nobalite boy na boy a partir ya bayaka oyo eza pouvoir yango na ba chef coutumier ba doctrine mususu ce que chef coutumier koti sika faut ba lukile basi ya museka ezala pouvoir oye bina mobilité ezali pouvoir même cérémonie mobile comme moi c'est moi bina mobilité ezali pouvoir donc ba mayaka o nde banda ko letsa bango o eza rafia o bomoni eza rafia o bomoni et ça sera malade belé rafia o bozo mona na mutu na ngayo ezali ko tia rafia mutakota na kibeka kituntu be sanga ya bana mike soki na kati singa rafia ona lati na loboko sange kozela tata mama sali mobulu ndenge nini ata tata sali mobulu ndenge nini mona oza sangate mais na lobi te bako luka ngai pona pesa bino ba biloko bokanga pona sanga ozo comprendre oyo ezali poso nyama ezali poso antilope mingi baye bagate okomona chef coutumier msala ti poso léopard ke bako megate ezali niveau ya planète ya pouvoir oyo azali léopard soko meki na ye arobomayo Tout le monde m'a dit lobby. Na kati pe ya coutume mais niveau par niveau. Oui, et ça niveau par niveau. Ndo lati boza niveau ni. Ndi na lati boy. Ba biloko na police boy groupement. Ni na vandi bena ba groupement eza groupement bo kamba bena ba coutume belé donc yang na bango de campere na bango ya vandi ya mfumuziana. Bomo na police nzoto. Ozo comprendre. Donc biloko coutume ozo mona eza na ba signification nango. O boy bien malamu. Na bamboka eloko ekoma ka munene soki moi sasa moseka na kati ya mboka oyo ebina na mobilité balaitsaka ye eloko oyo na loketu na ba doctrine mususu so batalika ata lobelo te moi si oyo nazi mobilité na bakangili ye lopango te nani basimbisi ye te à partir eloko oyo donc biloko nyonso bozomona oyo eyana basignification nango oyo ezaka musese toujours ya pouvoir oyo eza ivoire bendango bie eza ivoire pena original soki nena teka yango lelo boye na koteka yango mbongo ebele ivoire ozo mona eza pena ivoire ya nzoko pona ko garder yango baseli ngai mwa forme na ngai moko ya nyama oboyebi okapi azali nyama valeur na mboka na biso baboma yango sude soko bomi en Afrique faut bakanga yo donc nena bwe na lati kitoko na sapé fort na lati ba valeur o eza liseke ya ngombe boyebi ngombe tout le monde aliaka ngombe pour sa ngombe to sala ngoni to sala ngombunda donc fumuziana soka lobia wa makele yo kentikuna vous comprenez donc mbunda soki beti de ngai azalo kula mbunda soki na lobi même na télévision mutaza para ngai te tableau na ngai vous comprenez donc il faut batala ngai kaka donc biloko na lati eza na ba signification nango ebele o eza nango koyi liputa nkoyi eza ka pona kolakisa ki chef kalebas natali sioti mwana mwasi soki nanu basimbisi yete nanu bazuli mobilité bayeba kayene lembo o na bamboka ah mwana mwasi oyo nana simbi na basimbisi yete nana zu mobilité à partir eloko oyo eza na signification nango de tina kalebasi yango na ngo tuna suni eloko te presque esili nango oyo eza ba ivoire toujours vraiment
Vraiment, merci beaucoup. On a trouvé qu'il n'y a à définir et l'oconion soit latina d'Otunaye, Patricia Mbidika, Balobi vraiment Eli Indiscipi et Roland de moi. Il y a eu vraiment on a resté toujours connecté sur Pelopro Télévision, Bozaka Babilo Kwaboy, Bomonaka Fumuzia Nandinga la Tarala Taposa, même la Taboya Zong Saboy Baraté, à la Takango pourquoi. Et vous avez vraiment eu la chance, il y a Koyoka, il y a comprendre la signification et l'ocomment comment ce qu'ils animent. Restez toujours branchés dans 4e solo awa bozala neti biso toza et fumuzena to continuer car na solo ango na maloba na ndenge uti ko yebisa biso awa que olati osali vraiment ensemble na bango nyonso quelque part o lobi koza mokonzi na bango ce totala na monde ya théâtre ba fumu babimi ebele ya ebele ce ko yondi ngolo babo c'est comme ça uza ko mibimisa que yondi mokonzi na bango. Merci mingi mboka nyonso ave salima ezaka na mutu afungola mboka wana biso tolobaka ntango nyonso na lisese ya bakoko ntango ozomemisa mboloko nzoko fotalaka mesure makolo na ye makolo ya mboloko eza mike ozomemisa mboloko nzoko fotalaka mesure ya makolo na ye omoni place oyo toza ezali place ya makela luvwa luzeti azali moko na kati ya kimbanseke oyo asungaka bato mingi aza na souci moko communautaire nayela bino awa po eza place moko boye ya ndakisa eza lie moko ya malamu tande tovandi likolo toza à l'aise ozo comprendre tala aza très jeune mwana moke mais bakolo nde bazali mais aza na pouvoir oyo akambaka bango ngai pumuziana nalobi teke na mokonzi na bango mais tofongola nzela vie zigura aka na bastyle na ye boyebi yango molongo ye na ngai bawenda bawindo biso nde tochange sens ya kimfumu na télévision oyo koboya yango vraiment ana malédiction aza na chingulu fumuziana moto achange sens ya kifumu na télévision naye na baidéologie mosusu na fongoli mpe je baninga bakomi kolanda ngana bando bato baposa mbembe oto bachef coutumier ebele na kati ya bajoueur bakola bakoutumier onga nekana bapersonnage bati baposa bambembe bebitina te mpoka bamonaki ziene moko boye alitiki posa mbembe nzoka dans l'époque nga nazalaka animateur général ya abako peti lelo na wanganaka te naza toujours mpo na longo na nga te na bateke balongola fiche na ngai mpo naza moto ya bato nyonso animateur général tonema nazalaka mwana abako natala abako mutu ezwa dipanda na mboka oyo premier parti ya mboka libiso atomaka bapolitique te natalisa source de provenance oyo nakomela ndenge wana bakoko na biso batikaka symbole moko na kati ya mboka bankulu na biso basetka congo ezalaka mbembe nakomi koleta bambembe ngai nyonso natala bato biso na télévision bakomi koleta bambembe nga mona seki valaninga se bambembe babebisi na mbembe bazolata kodiki mbende kodiki sisa bambuta yo na banda kolata ngamu na fongoli nzela ya idéologie lelo ekome bachef coutumier na batélévision vie na biso kenekene ayaka na babiloko na ye ozo comprendre ya kojue biloko ya mboka na ye ya bandeko na biso papapapapapa vie kenekene mais bakimfumu oyo bafie biso bakenekene basalaka yango te biso tosala lelo biso toyina vitesse age mosusu de makambo nalo badebesi ayebi yango peti nanga mpe manzaka ayebi yango meme vie zigura ya richard zigura esika azali ayebi yango donc ngai na ye na baidéologie oyo tomoni bachef coutumier bakomoje bamfumu c'est fumuziana ozo comprendre mais naaka ambiaka na bango naaka tata na bango bawanganaka mpe te bandimaka te zia na père na baraison sosololaka naza père na bango yango boyango poeme nango neti oyo mwana na na kati ya monde ya théâtre asala mpe mosala oyo osalaka ya kimfumu ndenge yebi biso na nkombo toyeba barole na ngai ya bamfumu mwana moko to mutu moko opalanda yo na kolata boye na idéologie na yo aza vraiment mwana na yo na monde ya théâtre neti nani bon presque bango nyonso na tata na bango bango tu bango mo mpe bandimaki oza tata na bango obayebi so bango baboyi publike ojuge bango te ziana ya tongo epaki kedi bango baboya na bango oyo meyo yebisa biso donc oyoka bango mpe bandima to témoignage moko boye quelque part ko bandima biso vraiment nde toza boye ziana nde moto afongola nzela biso tolande neti merci mingi mama journaliste eloko na kotalisa yo omoni biso baartiste comédien eloko ebomaka biso eza mingi lolendo komikiti eza te kibokonza masangu artiste comédien fo ndima yo ke oza excellent par rapport à ye oza mbiaka na ye ezalaka pasi me na motema na ye moko azoyeba mais oyo bandimaka nga bayebi mais manzaka ndimaka ngai abaka père so biso koma ojouer botola nde baidéologie na bino nasengelaki mapambolo ebele epai ya nzambe mpe ana chaleur mpe mpeve ezali luyalo ezali so otali manzaka ti lelo aza toujours likolo mpo andimaka bavie
bavienne ye bazali babanda musalo yo ya kimfumo liboso na ye ozo comprendre manzaka benanga asengela ke libondeli partout okutana na ye andimaka père so bisa comme jouer lelo boye eza pona bino manzaka ozo comprendre même masananga jano de besa yebi ozo comprendre banane mboka kala me ayebi ke mfumuziana côté wana ye wa de bese ngam mfumuziana mo différence ali ozo comprendre roi de beste royaume ngai mfumuziana ozo comprendre mo différence ali ayebi fuzi de besa yebi ke mfumuziana legi masolo na ye oyo yakala bango tu balanda bayebi na pesa exemple moko otaka tete pa masumu de bwinde so otali lelo et puis papa masumu de bwinde rola bamfumu kaziana papa masumu azali président ya Congo mobimba na mama théâtre ce qui numéro est à théâtre ndimio c'est que yebango mapambo les apana yo ata ba boyi yo numéro est andimaka pe abenga mwana ngai jouer à wa donc ngai nde na tata ya ba comédien nyonso wana ba jouer ba rôle ya bamfumu ngai nde papa na bango papa bamfumu nde ye yo vandi awa ozo comprendre o boya ngai a Italia boluki mo komsu bater ngana ye botie micro wa ofandi wana journaliste ngai na ye bater bo ba sermoni no sala ya visa vina ye moko qui mana plateau. OK, vraiment merci beaucoup babi Fumuzia nde malo banza mena ngai vraiment so vandi na ye faut kaka osika il faut lo bakaka ya lobi ndenge bandimaka etika nga pena ndimana nga ba basala ngana zala lokola Nathalie Bukaka maman Nathalie Bukaka na kata France et pourquoi pas Lydie Lomboto Olga Kuzanuka vraiment Bénédicte oui Lydie Lomboto vraiment wana yanga ya motema bozalaka bino partout vous êtes vous allez toujours connecté na kati ya masolo et Fumuziana malgré osala na yo monde na yo boye kotim kolatala taboye mais na monde de théâtre malgré po banda na au théâtre tongo depuis 2 ans est-ce que ezapena mutu moko bande ko peso guyo lobaki ngapi fona koma net intel ngapi fona bando sa net intel ozanka moi donne na ope bon mwana bana na ngai mwana muke na âge de 2 ans nazokola na yango mina salaka déjà comédienne nazokola na musala yango elo itaka pasi ba producteur na ba soutien ba zate na ko za ba boyete mutu na ngabo mona munene ya dikosio ene mayele belé mutu oyo mais senga makoki pona bimisa mayelo na nango na bimisa ngo ndenge nini na sepela kaka na mvia kate me na sepela mingi na ba comportement ya ba vie na biso ba papa na biso ba père na biso ba icône na biso ndenge ba tambolelaka ongana kokolanda net ba président Masumbu ba président Lombe ba président Rock Bodo ba président la di phénomène sobe ngapi na sepelaka na ma façon na bango moko boye ozo comprendre bazalaka na yango un jour ngai peziana non ça l'effort na koma lokola tata oyo na pela biloko ngana viaka pe ba batu na nenga mabete na nenga ya bien et malamu moko boye na viaka siko fotu na ngelo kongezani Bila no bana pelo pro télévision ba yoka eloko vome sepelisaka to Fumuziana pe asepelaka nango. Merci mingi balandi mingi nyonso bazolanda biso na pelo pro télévision. Bo s'abonner. Moi c'est si vraiment d'être baga toujours. Dans le côté Ali Falancé, bo s'abonner chaîne Bino de Yango nulle part ailleurs. Pelo pro télévision. Bo s'abonner. Ce qu'on a sepelé na la di phénomène sobe. Tonde ko ngai Charlie vit de loin. Papa Masumbu papa Lombe pour la simplicité. Simplicité na bango de yango na viaka. Na meka ko mekola bango mwa moke. Et soba na kombo. Ayebana la di phénomène sobe. Alors bako comédie tout ça ezaka ye. Abena moi eloko na ezali. Mais ami kiti ça. Lokola sima na biso bato. Ezaka na misute. Kasi mona ka lidusu ya wese malamu. Ami kiti ça. Ndenge mona papa na biso vide loin. Ndenge me opelo na papa Masumu na papa Lombe. Tala degré ba fingi na papa Masumu. Kana biso bactrice comédien na ba fan. Ba comédien baza mi tout batala o ba yebi eloko te, o baza na vision ta ambition te. Ba charlatan ko lo ba pamba. Ko yo lingo lo ba depo banda monde théâtre non chrétien ta président Masumu te. Olobi? Depo banda monde théâtre non chrétien ta président Masumu te. Ndungi mambi Masumu de Bwende. Pona zo malédiction. Balobi soki pa mama kangala ko no epsa yo mingi ba yebate ngala za bena artiste bana poto monde entier ba obenga ba ko s'abonner ba ko komela bino batalaka ngai ndenge na za boye na monde artistique soki olingo umela tamulai na monde artistique na musala biso ya théâtre de musique discipline nyonso oyo artiste osalaka discipline nyonso il faut to sa bakolo o babanda musala o liboso na yo. Ce que tosi bakolo babanda musala o liboso na yo te ozana malédiction na vie na yo botosi ezali bénédiction
ngana koko leka na président Masumu te président Sobete président Lombete bazali batata onga na kuti na mosala tolandaka bitambi bango batambolaka basalami avant ngai nazalaka respect yango mona otali ana TV moni Fumuziana otala a Fumuziana même na ba site internet mais bo s'abonner massivement Pelo Pro TV yango nde ya bino nazalaka respect na bakolo na tosaka bakolo makasi ata mokolo moko te na koko finga to na koko chola na gangela nde bato ba finga ba président te ndeko so lo sanjo o tenko mona sa joni nga banga na ngai tenga tanga panda non te ke na Pelo Pro télévision to balandi trop balandi nyonso bolandaka Pelo Pro TV vraiment Fumuziana yeyo et ça la nga pasia ndeko na biso alo sanjo tango nyonso na télévision ko finga ba mikolo ko kritiaka président Masumu ko kritiaka association na biso nationale o ekambaka ba comédiens so Congo na te ya ndeko atika biloba loba zala bilialia kasi ko za biloba loba te to sa bakolo arna yeko kene mosika ba bénédiction ekoyebele mona muke alekaka mukolo na ba pantalon kasi na mataba te to sa batata na biso sala nga pasi otala na site internet ndeko zo finga ba mikolo otala bazo finga ndeko wana za courage na sepelaka makasi mais ko finga ba mikolo mabe na yeka nde yangwana ayeba ko poser di kambute eza mabe soko lingo umela na monde artistique osala makama minene bandima yo ndenge bandima ba phénomène sobe ba vie de loin ndako na mikitisi na ngai ziana te to sa bakolo o baba na musala oyo liboso na yo Fumuziana ka tango lobi makambo ya alo sanjo awa et azo critiquer président Masumu azo critiquer ya bino pe ANTPC tozonga mo muke na ANTPC bino kuna désordre l'équipe anine yango nde sala que ba artiste o bazana bango libanda ANTPC ba finga bino oh ya solo désordre legi oui nebite neti nani désordre yo mona non c'est non bango neti to pese exemple na ba o nyo sizolo bama liwa ya mettre pas et salami vraiment ndenge sengela ki ko sali maté et yo kani vraiment te bo sali organisation ezala ki mabe ya mabe makasi yango bazan bon na raison baloba merci mingi balandi nyonso ya Pelo Pro TV Pelo Pro télévision bo s'abonner massivement na zonga suna TV na bango na Pelo Pro télévision na zonga susu bandeko totika biloba loba bana poto au monde entier partout bozolanda 5 continents partout bozolanda biso bana Luanda partout na ibo komela ngati na ba réseaux sociaux Fumuziana yeyo pe na opesa bino lien bolanda Pelo Pro TV bo kota ngo kana butu lelo belo ibo kota ngo bolanda dogi makam na lobi na loba boye moni ANTPC oyo zo sola yo ebi nazali chargé à communication et médias ya ANTPC ngainde nazali communicateur national ya ANTPC au monde liwa ya mettre paille eleki na désordre été ce qui désordre go chama le bag na famille na ye et pas na so baptiste était biso baptiste président Masumu de Brendé asangisi biso nyonso ba comédien nyonso ya Congo mobimba to ya Kinshasa mobimba toko kotika liwa ya ndeko na biso eleka bongo te na mikili ya poto et c'est que madame tout ça la symbole moko cérémonie moko pour être mettre paille azali ndeto benga ke grand yaya azali mpaka azali icône faut honorer mokolo auto zalaka na plaque des artistes son abo c'était le 29 cérémonie wana ya plaque bisoni na ndeko na ngai mbako oxygène ndeto ndo na makama plaque à mettre paille ngam na ndo landilongo na ndeko na ngai secrétaire général oxygène bakata fali bachaka na place des artistes wana pour bon sa place on a ba décor biso ndeto landilaki yango etake communicateur na komaka na bina vana pesi ordre na ba sécurité ba nini ndi bomoni lekaki mokonza mboka lobi boy totika ba troupement na moment tozali boyebi nde ba lo malade na mboka o tozolo malade tozolo bela wana coronavirus ozo comprendre et sengel tout ça maloba ya mokonza mboka ba bi 20 personnes na pamba o ba ko participer na cérémonie ya mettre paille ata bino moko ba comédien na Kinshasa mobimba to na Congo mobimba tozali combien d'artistes comédiens tozé belé plus de millions biso ba millions to plus des artistes wana pour to ya honorer to mémoriser et mémoire yende ko na biso ya wutu kotika biso mettre paille non ba pone ka 20 ya pamba ba vana ba kiti yango moni to teki ordre 20 ya pamba Fumuziana etake communicateur national na koko zanga te bo monenga na zalaki wana lataki bonsa ya sécurité nazo sécuriser nazo des fois za wapi non surveiller presse non surveiller batunyos ba kiti makambutu on se comprend et ça les ordre to féliciter président Masumu ndenge bembe kufaki na poto akolo bapeka bon to tika loke kunda mino na poto et kunda manango kaka to monaka famille
Nankuku, mais de quoi ça ici cérémonie, a interprété ça dans des autres étés. Ezali na ordre, ezali association o l'état yebi, o nzamba yebi, ezali association moko ya ordre. Biso toza pona bibembete, tozali pona ko wela b'intérêt ya baptiste comédien nyonso ya Kongo mobimba ko valoriser bango na mabota, to na population. Vraiment. Vraiment, merci beaucoup, merci beaucoup. Tout ce pays mingi, botalara ninga zo panzanteke, azolo, bazo salanyo so sengeli. Vraiment, yango to moni vraiment na kata Pelo Pro Télévision. Restez toujours connectés, abonnez-vous massivement pour bozwaka babiloka boye ba vérité boye salara bien. Fumuzia na soko kosa ila taba na Pelo Pro Télévision, ba abonné nyonso ya Pelo Pro Télévision, ba mo ba nyonso ba Orlando na minute oyo. Hein, zixela ba ngongo ningo salara ganga ningo ganga ka poste pesa ba ngwe sala biso bien. Pelo Pro Télévision de makambu. Balobi monde entier pour s'abonner massivement. Pelo Pro Télévision. Pelo Pro Télévision. Nulle part ailleurs. Ne zappez pas. Toujours pour avoir branché. Pour s'abonner. Makamune zawa. Vous comprenez? Bah voyez là on sous mes deux jours. Na roti kabino bongo tete artiste comédien tete humoriste. Non c'est pas Sebino. Si mané na viser no mo banga etala bolandinga ibo. Merci mingi bande kubusa kulanda. Ça c'est la voix de l'artiste comédien Fumuziana. Bande kwa budingo mukidenza bisana makambu. Bande kwa budingu butu ya lelu na lalite butu mobimba na lalite butu mobimba pongi na pongi nakaja pongi wana bandeku naza kulota ndoto naza kudia mabuma ngombe na fufu bandeku nakaja pongi naza kulota ndoto naza kudia mabuma ngombe na fufu nzoka ndenge naza kukata dikuti naza kudovika na supu nzoka naza kukata eponji oyo tulalilaki na mama na bwana naza kudovika na masuba nani ya mwana bandeku nasutuka na tongo boyi na sidisi eponge nyos na budia na dibumwe wo bande kuna bangi na kena l'hôpital na ke kusalisa be examen dokotolo wana bande ku asalinga be examen madame aye kukanganga banyama nini aye kukanganga itango réponse bimi aye kukanganga banyama zamba na dibumu banyama nini nyakanginga badipopotami basimbidiki bangado bangubu aye kulu banyama eza kuderansenga bandeku ezali makaku ndenga za kusotake yamweza kusala ngadi bumpa pasi dokotolo wana ye kombilanga ordonnance na baka de comprimé ya obi na mela bombi po ibombarde bango ngai ko sodate obi bombi na kuzula yango wapi bande ko siri wana te bande ku na yebisaka bino tutika complexe to banga ka bamindele te bamindele basala brosi bango moko mino yipola bande ku soki batuni yo pompi oyo batungulila kabana na français babenga kango nini kubanga te français to anglais eza pasi te eza kaka kubalula ludemu pompo batungulila kabana babenga yango biberon de fwenge soki baye kutuna yo kosenga linyo kubatokisa nangu babakalinga na anglais epa ya muninga basenga yango ndenge nini kukene musika te luba moi monsieur anglais eza pasi te anglais eza kaka kubalula lulemu bamindade basala brosi bango moko mino yipola basenga kadinyo ko batokisa nangu babakalinga na anglais pa ya muninga basenga ka yangu boy mister give me un kobe ni kubikalinga feke dinyo ko focus yangu wana bandeku na bakisa mwalo moko ya suka merci beaucoup et ça lit bien la bagnon so baolanda biso sur Pelo Pro Télévision yango nde makambu babi Fumuzia na nde makambu Fumuzia no capacité tongo zikisa mgongo bongo bon na bisi binonga na botema déjà artiste masola se les ebele mengongeza muteto ya bamuteto vraiment na yoka capacité parce que za musala na ngai na longwe Rodrigue na lati personnage ya Fumuziana ça comprendre ndenge mobela président Makela Louvois Luzeti mwana kimbantseka solo molobela kimbantseke wata na susi communautaire alongwa mo Makela Louvois Luzeti ça comprendre alati sikoyo père de kimbantseke père de changu père Makela ça comprendre donc mingi ça dit bon ka soit Makela Louvois Luzeti asemaka pas Fumuziana pourquoi pas le bail ça comprendre taka do pas na ya solo wana vraiment ko sekande makambo ande makambo to sekana ba bazo seka po awa nde makambo to longola mawa esala ba bien Fumuziana siko salela biso ki Fumuziana lengisa vraiment ba artiste nyonso to lengisa vraiment ba landi nyonso ya Pelo Pro Télévision vraiment to zana e awa salela biso ki Fumuziana siko ne zappez pas vous s'abonner massivement Pelo Pro TV yango ne makambo bankulu bafome suka se bafoma kutuko sama no Fumuziana mwana fuma tindenzenga ndamono yintwaza itaka kitwanga mungwako vukwenda tala kumanima mutoto tufutuka memono mwana fuma tindenzenga ayaya
tanga madame izali ngai mfumu ziana mukonzi na binu mukonzi batusaka ye mukonzi bapesaka ye lukumu bambu te bataki ngana tukala betu babonso mika membwa leke la kumosi sika mina pe kumosi mingana zali mukonzi azali rassembler azali pona kusangisa bayimboka azali pona kupanza te wala nandakisa ye makela luvwa luzeti yemboka na yeki mbanseke ya panza kate ya sangisa kapo zali rassembler ndengi mokupena ngai ndengi mfumu giki nzonja zali nambetseke futi ndengi mfumu David matadi kibala zali ndengi mfumu monzele batosaka yi nambuka na yi ndengi ngafe bukutosaka yi bewa mbula mununza tawana kina merci beaucoup on est allé qui vraiment fumuzia na pona et vraiment ya kifumuzia na mais ngongande zo benga na biso so qui vraiment to zaki ata awa tilobi to ngaki to zwara biloko ya sengo ya kitoko ya ko seraka ndinga osela biso sur le plateau de Pelopo télévision na kati ya Royaume des Stars to komi na suka ka ndenge boomona nini yango esila raté lelo vraiment to kati awa to peso mama loba obwaka ya yo vraiment bazé yo ozwata na yo vraiment obwaka opesa mwa mabanga na yo pe numéro na ya téléphone ya ba o nyonso bozana posa ba benga yo na téléphone to pe na WhatsApp et osala moi bien. Merci mingi mama na ngai Pelopo TV Pelopo télévision chaîne nzamba yebi chaîne kama monde entier numéro na ngai ya téléphone ezali plus 243 89 69 62 591 na bandele mosusu plus 243 code mboka to yebi malam 89 69 62 591 okozwa ngai mfumuzia na ndeko na yo moto nyonso asepelaka na ngai numéro yango wana soko bengi ngai ekosala mwa bien nana posa caméra ya tala mama na otala ngai omona kokabeleka caméra pena mama lobi vraiment numéro na ngai yango wana sina kokobwaka mwa mabanga ekosala mwa bien na ozalenga te nalaki bisika ebele me na ye place oyo baplace bien mpe ezali mpo nazalaka reconnaissant vers kolesika oyo président Makela Louvois Luzeti mwana kimbanseka solo mwana ntiango solo rassembleur na mwasi na ye mama kati bambote ebele nabosani pete JC Louvois ya ba JC Maboko Bank One Fox de mikolo likongela lipa na ye JC Louvois ya yo ngwana ya yo ngwana na libote mobimba barishi bino nyonso bana président Makela Louvois Luzeti nabosani pete lisusu président Diasoloka Vidis na poto président Diasoloka Vidis na poto Pelopo TV yango trésor bazola na ntwena mwana poto biso na Congo ka boye moi so moni papier bimi c'est ba dédicace voilà na bossa di pété sans son nom silence d'or motema ya mama Goshi Esther Luzolo sans ton nom silence d'or motema ya mama Goshi Luzolo bambote belé Moussa Manzambi ingénieur Moussa Manzambi le boko trépied sans oublier ingénieur Ben Kimbamba mbali kitoka zango nzoto. Merci beaucoup. Merci na bino nyonso pe bozui tant na bino ya kolanda Royaume des Stars ya lelo na Bénédicte na bino amesana kaka koyambela bino ba artiste na bino et merci na bino nyonso boza ko s'abonner pe merci na bino ba o bozali ko partager ba lien ya Pelopo télévision à travers ces différentes émissions o Bénédicte na bino azali ko pese la bino to komi vraiment na suka ya émission na biso na fumuzia na obobengi Rodrigue na sepeli na kanyangoko tato sepeli ki mingi vraiment repéter la bino basango etali to kutani mbala sima vraiment avec un nouveau numéro de temps de consolation. Au revoir. Vraiment. Pelopo TV meme libino ambiance boya kotala monde boya kotala Pelopo TV meme libino nde makambwe Pelopo TV naleli oh bossa abonné masisi vraiment Pelopo TV Tepe la video yango ade